ngaki ne seke pourquoi sali boyene saki oboeto désolé na bossa na ki tellement na la na fête na zotine match on tellement fallait kota noki na tinda ki na bossa na ki ko remonter ngo lisusu na longola ba partir en tout cas désolé ngamo reton ke mutu Nathalie na moninga bia ba propos fallait pas Fifi c'est une copine tozala ki na ndenga ki na yamba ki ngabia tozala ki na ye donc ba image oyo fallait pas et ça la mabe ko bebisa amitié na Fifi bon na kati o couple wana siko l'air po e émission est talami na moni vraiment commission qui na 8000 et comme déjà na ba 9000 vidéos ba tout vraiment talango j'espère que Fifi est mon place za pe atala qui en siko l'air yo o remarquer que le ko ne sali o mo passe tali pe et ça la peine de ko nga passi et réaction ne za kinini à propos émission wana o benga kinde ko komela ki message to bo soleil non. Faut à la insensé, faut à la conscience, faut à la zoba, je crois. Moi, étant qu'une personne, étant que muto a zapé na morale, muto a zapé muto est au sala. Na mona ki bongo, et l'on a sala qui. Franchement, elle est qu'elle a lobby. Hier, aujourd'hui, on est le 13, toza mercredi, hier, est qui mardi. Donc, hier, est qui le 12 février. Na vanda ki étant que muto, franchement, les a qui ngaï, et tient vraiment mal à l'aise aux oidétés. Aux vraiment idétés. Na luka me ba conseil abatu na benga ki otinga ba non mité le lobo salami entre caméraman et réalisateur na par rapport à mambo invité à lekanela ki Fifi c'est une sœur pour moi yo yebi kutu zaki na ngola mais obande ko mona bandinga kintu zale na Fifi azaki na très bien donc nazane loko yo reprocher pas Fifi te pour moi na ba témoignage malamu et pas Fifi na yebisa ki onga bi metala boyo singa te sala mabe mettons que mutu na butu na kokia kolala te. C'était vers minuit, je crois, na zo téléphone na ngai na bina benga Fifi est-ce que yamba ou comment na zo téléphone na tindela ki voice oh non charger que tout téléphone na tindela ki voice bonsoir non qu'il faut préciser bien non qu'il faut obangi Fifi to lengi Fifi non ezaka pour na relation na yo na Fifi ezalaka bien ezate que pour Fifi aza danger ou nga na zelo côté ou soit soki na sala ngo e longola nga lixé ou soit e longola e mona nga na mona ne lo côté que ni te ezaka fallait na laver conscience na nga pas mutu o mambo lekel linga ko za l'hypocrite te que a sala masoki sala ma franchement na ya ke pas Fifi na beng na tinde ke sur WhatsApp na ba na komela ki ngabi bonsoir Fifi je crois que tu vas bien mais ngape na za moi bien aso na bengi o za par rapport ya émission na sala ki je crois que ce qui yo tala ki te e ko za na batuka ba tindela ki déjà lien parce que ba yebi ke to za la na yo na bandinga ki noana e ko za ke ba tindela ki o lien par rapport émission mon na sala ki tala invité na nga Edi Bolondo oyebi pe déjà oyebi via lobarana ya moi les canapé à l'écali na épée mais tala mamba loba ki menga étant qu'une personne na yebi ndenge na zala ki na yo na yebi que tu es une fille bien malgré ma kamini surtout bato bakokolo bapo no menga na tanga na zala na yo na ba témoignage malamu envers yo donc ndenge les kana ki bongo et salinga ma be ma chérie en tout cas na présenté ba 1000 pardon na sengi olimbisa donc muto atie image donc yena oyebi no yete mengane muto yebi donc na c'est vraiment olimbisanga peut-être au mona ke na luki soki ni limbisanga vraiment na sengi olimbisanga za erreur esamaki et pas ya réalisateur parce que na saki akata place wana donc na part nanga na sengi 1000 pardon olimbisanga na moi eloko ani salamaki boye oza lokwa sœur et pas nanga oza copine jamais na rokoya na luka mutu mo bando tricot sota salut réputation na on micro nanga et tant que déjà les kanaki et que ezaki en plein boulot et que déjà et les kanaki réalisateurs a qui monté n'est qui à quatre parties wana mais n'enge sala mais bon on a présenté ba 1000 esquisses limbisanga na besoin de perdre amitié na ngana yote c'est vrai que toza ba meilleure amitié mais le fait déjà que habilité solo là déjà ceux qui n'avaient pas la benga Fifi na za na kina ma chérie ça va passe moi ton numéro hôtel Nweza wapi dimanche yaka boye au sala anniversaire no batubele bazalate mais ngana za parmi ba invité na yo parce que au considéra kinga donc ils a déjà dans ba bon souvenir na yo donc na kuyi ko tikatele au moins mabeko mabongo limbisanga réaction Fifi elle accès que na de l'accès na WhatsApp que message lui c'est vrai qu'il y a yoka kiango enfin réaction les a qui a bloqué kinga je te bloque ça lenga réaction les acquis que je te bloque franchement à bloquer ngai mais en fait pour réagir bon ça dure que Fifi igela quoi fait ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya
Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Ok, bonsoir, bonne nuit, ça dépend c'est votre humble servante Naomi Midon, comme on dit à Pasteur Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel. Bonsoir Naba fan, bonsoir Naba Batunion so balingakanga vraiment internet ba obalandanga na ba ope bo fingara na ba ope bo commentaire bien na mabe na lingara bino vraiment mingi sabino to sam salate. Donc sabino fo bino bozara wana po bon encourager abiso bon commenter ça la biso bien place to sali berer bo commenter bo fingi et ça la biso makasi susu et fortifier abiso poto télémali sous place to lembi. Donc lelo avant la bande émission on appelle ça kana no mbote na ye moko babi le PDG balobi le PDG Colositio de boss nanga aza PDG aza boss aza manager aza producteur Raf Ngindou balobi Oumela Raf Ngindou Congo pour monde makambu muto zo sala Naomi Mido azala atelema. Donc appelle ça nga ba conseil pour na boulot sala besoin sa boisson moni mambe tambola te. Donc ya conseil nga vraiment makasi. Bonsoir boss place au Vandier famille Ngindou mobima la pesi bino mbote là na pesi mbote na famille nanga papa Midon Nestor Junior Midon Rosette Midon Narlin Sikankou bijou pour maman pasteur maman leki nanga Sidoni na Gombe Martini Mingombo et Fanny Mbadi Viniki Mbadi na pesi bino mbote na Gombe bana Gombe nyoso izisto lavé nanga ya Gombe ya tongo. Donc Oumela là lelo nazana invité nanga babi invité spécial
il y a ma copine pouvait masquer dedans dans le bango chaque jour, chaque fois. Et ça la bino zouate. Donc, so batumi bale bakutani ba oselo mo babi mayele na mayele salara mayele moro. Buzoba na buzobe salara buzoba moro. Donc, nga nazwa déjà ami ndeko nyonso pona nga. Lelo vraiment na yembele bino ye poto beta moi masolo par rapport ya chronique na biso to kokota kota mo makambe belé na oyo komela kié et to mona biso so be mission ndenge tamboli ayamba ki invité wana de bordaki sur copine et moro boye baza ba camarade depuis fifi siwa quoi baza ba camarade depuis dak ndé kin fifa yamba ki bien donc et tout mais to monika rasibitima boye invité yamba ki ko de border sur fifi siwa bon to éviter ce qui lixise na fifi siwa baza na problème mais na intimité marambu nyonso invité lo baki ezo tala invité et tali pas muto ayambaki invité donc toko yambe na plateau ye moko ye bande ni ko développer mamarambango là na moni Weston Tivundu kaski tonete moto pamba héritier fo match congolais tombé Coliville les imbattables les monuments vivants le PDG Laura Sokoko le pétrolier Coliville les monuments vivants donc oumela dans mon abongo alerte sifumu si hymne national il y a Jojo Ngondata avantagé à Pau Firenze les parfaits de bonne odeur on a déjà invité na Azokota déjà potos années na plateau décret senimi na sima caméra na monument décret senimi papa na Brandon donc yo vraiment faux aux zalara parce que ceux qui yo te bidila bo ekobimate certes taki bokolo ya sele manzombi drapeau blanc na monument ba sœur na ba sunga Lidi Manson sa eluka makambo pourquoi pas Iget alonganzala ana tantine muswahili balobi umela wana azana azasko na niveau ya Lubumbashi quoi ana tantine muswahili umela vraiment place ozali babile ki na Sylvie muswahili wana ba sœur na ngaso bolingo bozwa bilamba bien biloko bien faux beau contorter ana tantine muswahili là invité na nga azoko ta déjà na plateau luxueuse maman ko donc umela vraiment ah faut me ça na biso hein tout ça la mi balé na ngola bato basala ma copine bonsoir boni bien ta biso balé ka bonzambe bon mais ça la biso donc ma copine lelo na yambio na yambio te le roi camarade parce que na yambio le roi invité pour supporter la question sous non tout non vraiment ebelé au supporter nga luxueuse to monde non personne no mote na bato ba Orlando nyonso na partout na mokili mobimba. Bonsoir, d'abord nous sommes basés au Casa Talangai, na pourquoi lelo déjà, c'est la vôtre la lecture de la presse. Le na yona ndara Congo Promo TV, il y a PDG na biso balobi. Vous comprendre aéroport. Il y a PDG na biso babi Rafingindu, Rafingindu nga momo na papa noli na yo tala lelo na bi ranzon ala moi ndeka ezala. Kamunenge ezala en tout cas vraiment luxueuse lelo soto yambio. To bandana nous premièrement kotu na santé ya musala na oui santé déjà ça va musala pe kende bien to saka musala yo bikaka to on Angola neni Nangola y a pas 4 toi comme sombali mais to sango bien luxueuse to moni bien non bandana nous na bandana na makambo ya masolo pene biso vraiment oyo ngana yambelo na émission na ngalelo lelo sali pasi comment que luxueuse okenda ki kine ozaki na kine en fait ozaki bien na fifisiwa to mona que na RTG Marguerite to le kan ki lokolo invité te ma bozaki na ye na anniversaire na ye et tout to monika que osali émission na muto yambaki sono kotanga kombo Edi Bolondo babi mama Mwilu Béatrice Soas to pesi mbote place ozali oyambi Edi Bolondo to moni Edi Bolondo abandi ko cracher sur Fifi Siwa lobi ba bêtise moko wana ke Fifi Siwa Fifi Siwa ebisaki ye ke Koffi Olomide zo linge ekuta boy en makasi apesi Fifi Siwa na Tony Koko babimaka alobi mama moko belé adora fingi pena Fifi Siwa na émission non atake yo na reconnaissance wana mukie na pendant temps bozaki na Fifi Siwa mukie yo ça que non ndeni. C'est vrai que ça fait mal au monde déjà nataki déjà pour commencer nayamba ki invité Edi Bolondo oyo la manager na bandinga bakini wana petit Eric Ndala kaninga zala kana ninga Angola nayamba ki invité na ngai en fait likambo fa to solo la ataki na makamne fala solo avant to sele mso to sala ba briefing d'ailleurs to saki to solo boui hormis kutu mambo Fifi déjà c'est une copine c'est une sœur pour moi. C'est vrai que tout ça ma meilleure amie te sokindengeni moi c'est une fille bien très gentille asa très simple par rapport à ma fille Ebila ba chroniqueuse nga na ebi baza trop lolendo trop fière mais Fifi a déjà une bonne personne le monde na ki na zaki na ye invité une fois na passé na RTGA et qui na retard une fois et anniversaire na ye a invité ki ngai tout ça qui vraiment na ye
mais invité na ngai abande ko loba mambu na ye après ko ba makamne diku akotaki na mambu ya Fifi comme bande ko sangaka biso no sa ba chroniqueuse ango akotaki na makambu ya Fifi déjà nazaki en plein tournage j'avais pas trouvé moyen ya ko loba ke couper ou so ndenge nini donc eleka ki ndenge eleka ki wana après ngani na esa ki réalisateur na nga monteur na ngai d'écrire Nimi, qui est que Fifi c'est une copine pour moi, c'est une sœur. Au moins émission où invité à l'écana qui n'est déjà n'engagé via message ou l'écana. Yonde aux autres qui na image yo avant au cotisango et qui na site er au ça l'émission coupé. Occupé partie oyo donc occupé partie oyo vie à l'écani occupé en haut pour na Fifi si au monia ko tenir ba papa boité et pas Fifi parce que Fifi c'est une copine so ba yeba na bango et ça n'a rien à voir na caméra ya bimisango relation de autres kende au 14 mais la surprise ya au mona que non émission et ndenge za la batinde ngali émission de kota qui déjà batinde ngali pour na partager pe ka ndenge za pas batu na ngai za ko boire il faut za moi dinero moi ka trop bien ça Nesco yo on a partagé émission on a partagé na ngape bien mo quand des arabes na tano émission tout ça qui image bi mindenge nini est-ce que ça qui bien ou ndenge nini est-ce qu'on a continué à la image boina monique est parti wana balongola ki ngote etikala ki ngam est-ce que ba réalisateur na biso pe ba koma rozana poso que po ya zana e alekangale amona na ranete est-ce que a cause apena posa base tout ezaka ka erreur mo salama ki oui eza erreur donc eza erreur na niveau montage na ebite soki ba beza ngo kaka to nini kaka na ebite na niveau montage je crois que erreur na mi parle déjà bimi eza libanda na miss nanga na zo mona ngo et troisième pe kolika ninga lobaki troisième colis déjà ngane libanga ona yawa te na yesi zibe service na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina esi mona chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pe na Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango acha mundele te azakia yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na poli na yo kunyo kwa maneyote ba numéro na biso yango wana benga na yo zibe service aku livrer yo carton pe ko retirer yemuko akuya kuzwa yango pe akuya wana Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes,
engaki ye neseke pourquoi sali boye neseke boye to désolé na bosana ki tellement na lala na fête na zotinde match on tellement fallait kota noki natinda ki na bosana ki ko remonter ngo lisusu na longola ba partir en tout cas désolé ngamo reton ke mutu Nathalie na moni nga bia ba propos fallait pas Fifi c'est une copine tozala ki na ndenga ki na yamba ki nga bia tozala ki na ye donc ba image oyo fallait pas penza fallait pas et ça la mabe ko bebisa amitié na Fifi bon na kati o couple wana siko l'air po et émission est talami na moni vraiment comme qui na 8000 et comme déjà na ba 9000 vidéos ba tout vraiment talango j'espère que Fifi est mon place à pe atala qui en siko l'air yo au remarqué que le connaît ça yo mo passe au tel pe et ça la peine de ko nga passi et réaction de akini à propos émission wana o benga kinde ko komela ki message to bo soleil non. Faut à la insensé, faut à la conscience, faut à la zoba, je crois. Moi étant qu'une personne, étant que muto a tapé na morale, muto a que muto est tout sala. Na mona ki bongo et l'on a sala qui. Franchement, elle est qu'elle a lobby hier. Aujourd'hui on est le 13, toza mercredi, hier est qui mardi. Donc hier est qui le 12 février. Na vanda ki étant que muto franchement les a qui ngai et tient vraiment mal à l'aise aux oidété. Aux vraiment idété. Na luka me ba conseil abatu na benga ki otinga non mité le lobo salami entre caméraman et réalisateur nanga par rapport à mambo invité à l'écanela ki Fifi c'est une sœur pour moi yo yebi kutu zaki na ngola mais obande ko mona bandenga kintu zale na Fifi azaki nanga très bien donc nazane loko yo reprocher pas Fifi pour moi na ba témoignage malamu et pas Fifi na yebisa ki nga bi metala boyo singa te sala mabe meton ke mutu na butu na kokia kolala te. C'était vers minuit, je crois, na zo téléphone na ngai na bina benga Fifi est-ce que yamba ou comment na zo téléphone na tindela ki voice oh non charger que tout téléphone na tindela ki voice bonsoir non qu'il faut préciser bien non qu'il pour obangi Fifi to lengi Fifi non ezaka pour na relation na yo na Fifi ezalaka bien ezate pour Fifi aza danger ou nga na zelo côté ou soit soki na salango e longola nga lixé ou soit e longola e mona nga na mona ne lo côté ke ni te ezake fallait na laver conscience na nga pas mutu o mambo lekel linga ko za l'hypocrite que aisa la masoki sala ma franchement na ya ke pas Fifi na beng na tinde ke sur WhatsApp na ba na komela ke ngabi bonsoir Fifi je crois que tu vas bien mais ngape na za moi bien aso na bengi eza par rapport ya émission na sala ki je crois que soki yo tala kité et cause na batuka ba tindela ki déjà lien parce que ba yebi ke to zala na yo na bandenga ki noana et cause que ba tindela ki lien par rapport émission mon na sala ki tala invité na nga Edi Bolondo oyebi pe déjà oyebi via lobarana moi les canapés à l'écali na épée mais tala mamba loba ki menga étant qu'une personne na yebi ninga na zala ki na yo na yebi que tu es une fille bien malgré ma kamini surtout bato bakokolo bapo no menga na tanga na zala na yo na ba témoignage malamu envers yo donc ndenge les kana ki bongo et salinga ma be ma chérie en tout cas na présenter ba 1000 pardon na sengi olimbisa donc muto atie image donc yena oyebi no yete mengane muto yebi donc na c'est vraiment olimbisanga peut-être au mona ke na luki soki ni limbisanga vraiment na sengi olimbisanga za erreur esamaki et pas ya réalisateur parce que na saki akata place wana donc na part nanga na sengi 1000 pardon olimbisanga na moi eloko ani salamaki boye oza lokwa sœur et pas nanga oza copine jamais na rokoya na luka mutu mo bando tricot sota salut réputation na on micro nanga et tant que déjà les kanaki et que ezaki en plein boulot et que déjà et les kanaki réalisateurs a qui monté n'est qui bien à quatre parties wana mais n'engue ça mais bon on a présenté ba 1000 esquisses limbisanga on a besoin de perdre amitié na ngana yote c'est vrai que tu as ba meilleure amitié mais le fait déjà que habilité solo là déjà ceux qui n'avaient pas la benga Fifi na za na kina ma chérie ça va passe moi ton numéro hôtel Nweza wapi dimanche yaka boye au salon anniversaire no batubele bazalati mais ngana za parmi ba invité na yo parce que au considéra kinga donc ils a déjà dans ba bon souvenir na yo donc na kuyi ko tikatele au moins mabeko mabongo limbisanga réaction Fifi elle exeka que na de l'accent na WhatsApp que message lui c'est vrai qu'il y a yoka kiango enfin réaction les a qui a bloqué kinga je te bloque ça lenga réaction les acquis que je te bloque franchement à bloquer ngai mais en fait pour réagir bon ça dure que Fifi a refusé pardon à lingité que a pardonné mais yo mo na ndenge que ça erreur comme la battu so Fifi no yamba pe mutu na émission mo pe bayambi invité à déborder pe devant mutu mo mais l'air mutu na ko vanda faut comprendre que l'or mo benga na ko yamba invité ma mbalo be talingate
Les propos tenus de mon invité, ça n'engage que lui ou elle. Donc, sinon, il faut garder la relation de Zala, étant que humaine et l'ongolingue l'oroté, ils a pété que pour faire grave comment, na ki bon moto na monique et l'oko moi ma salama kiwana, étant qu'il n'a qu'à bien à mon tout. Imagine-toi que voice écoute koko tambola que la sengari pardon, je vais assumer c'est l'autre côté parce que et le mobile les canaux n'a pas moi ma beke mon vous a naïe boé, mon boba dit ko fingaye na présence na yo au coquet quoi arrêter. Mais comme que salami bongo na ndimete que comme na telle émission pourquoi bakata compter pourquoi batika ngo kende na benga quand même copine dingue za kapona s'excuser mais réaction est qui je te bloque. Merci beaucoup, je te bloque. Bible Binabisokutu. Pardon, c'est une puissance qui libère. Somme déjà pardon, c'est que faut libérer, faut limbisser. Donc Fifi, sur Rosa na place moya mukie ya ko excuser ser na yo, c'est pas dit que tozo banga yo, tozo banga yo. Ngako tuté toya zo banga yo, te pobino suboza basi boleka na télé, boye bani pena ba musicien, boye bani pena batamine na ndenge na bino. Donc so muninga sengyo pardon, il faut zala wana pona ko pardonner yo pe ekokomelo un jour. To koti suna deuxième masolo na biso parce que le loto bito simba na bi que likambo na to zongela ngwa na sima moi mukie pona oclursi moi mukili oyebisa pena bato ba mesana ko tia ba commentaire pipi na mungwa batika. En fait le loto moni affaire à madame basi nyoso bakomika nga madame nga na voiture nga na palais nga na ndak na futela $100 na kini nga na boy nga na sombe ku talo mo $500 affaire wana to asusu batu moko teke tozo pesa batu sango meto esko komila kisaba makamba ngo ya biso que biso to za ba danger pona yo chroniqueuse ozolo bandeti nini. Ah, mambo yo affaire yo eza un peu pas si c'est très difficile tu vois tu y a internet yo ezala teke to y a internet pour l'accès bien matériel na biso ça non to y a internet pour nos micro monde ozi micro pesinga boy na lo ba makambo to na ba question na répondre yo to y a la sauter internet pour no bana ko like ça moninga na danger moninga somba car moninga boy parce que ba biso ba misusu nde to vivaka. C'est important tout le monde like ça batu comme moninga na danger au moninga na madame soza madame je crois na YouTube oyo sani na YouTube oyo sani tozuneti ba madame baza ebele ba lina pembe ba mama lina pembe a madame ba mama Wivide Moleka aza madame tout ça peut-être basé belé tabou fatou madame moni ce rôle les peut-être internet na YouTube et ça peut-être un problème très précis au moni na créé restaurant nanga na créé boutique d'habillement nanga na créé flat hotel nanga donc naza ko inaugurango je crois na bengi ba cameraman ba journaliste ba yefo ba présenter nga ke mkolelo ko yeyo déjà eroza madame. Et ça la norme est belé. Au madame faut la mukana tongo bikende na lamu ki boye. Est-ce que chantier wana ndi ba otonga wana est-ce que musale mati est-ce que boutique wana ba biloko na koti saki est-ce que ezoteka mato ndenge nini est-ce que bon oazo sa musala bien est-ce que bana ba devoir boyano na ba kaye na bino oyo kuna za États-Unis kuna classe ezokende ndenge nini wala ce komona ki sensa ki madame oza responsable. Et ça passe, au moins ça fait mal. Ou là, mouki, madame, tu vois. Et ça, moi, bien, est-ce que tu as les critères en haut qui madame, et ça, ça pas, moi, pas si. On a pas problème, on a qui ça, ça t'est. Bamsou, baza, on mi benga, madame, bamsou, baza, bana, pas bonne vie, bamsou, tu as pas problème, na, bangoté. Mais le long, on a tel qui, de connaissance, sous à moi, si, na, rotanga, ba, combat, ba, tout est peu, comme, oh, problème. De connaissance, sous à moi, si, oh non, héros, na 2019, yo, fille, mais ma cantine, qu'est-ce qu'on a qui koso. Na 2019, yo. Fia moto na samoi omona faut pas to bossa na kesika to uti bongo ya va comme non fia ya cage pour azana cage azata na range teta na nite mais na cage abande wapi na liona ina lo balelo so ozui grâce ya osomba idej obiso to benga idej na kisasa cage avant comme na ngotambola ape na moto avant lelo o louer peut-être ndaku ezana douche salle de bain na kati au sokola rapé na cantine na kikoso pour dire que na vite au banana 1 2 3 4 ti ozo mata biso ba auto vivanga na vanda na ngola ndena za na bona vanda na palanka eza parmi ba bairo o bato ba mona ke e ya bongo et ya bairo moi salité eza reculé et ya trop bas et ça pardon Montréal et ça pardon
bayi roya lokola ba commune ba mona lokola commune moko boye eza so ndenge nini mais ndena vivara boye je sais pourquoi fona vanda wana na luanda kunangeza chambre salon cuisine ana douche na kati mais na yebi que pourquoi il faut na vanda wana na yebi skonde na ambition na ba ambition en fait il faut na loba donc eza que na uta kina ya na komela wana na komela kutu chez grand nanga na longwa wana fona luenda kunanga na luanda kunanga siko yebi sanga nde na za boye nde na telemi boye na ti mwa suki oyo et écoutez d'abord cher peut-être ils ont même 300 000 quoi donc ils ont 300 000 quoi on a dollars na habité na latinde na lati boye c'est vrai ba ko finga na bango pesa ngwanzu eza boye je ne disconviens pas au moins ça li na bima propre mais na bima parce que mso epé ville okuta pe na filmo avanda na ilia okuta pe na filmo avanda na kasenda mutamba to mais oleki na bien oleki na bien penza otelemi pe na boye moleki na bien mais naza na makambu na nga eza ke na ko banda pe ko yate ke moni nga na za boye bijou erolo bela bijou. Ok, comment on va sur Nabiso Balolo Milelo, Mami Lela, Banana Boduka et ma copine tourner Nabiso format au thème penza à pona par rapport à mon appel paysage en haut et à Mboka Nabiso Luanda donc comment on a bango bandaka na makambo wana ti en fait bazaka te que ba yena bilamba que ngande na boye na danger ngande na boye na pala danger ngande na boye na mama danger banda ngote mais le commune na monde Nabiso ba chroniqueuse pardon to komi la qui sa trop to komi nga na fali yo ebite nga boye na sala boye nga na boye est-ce que vraiment est-ce que na télévision to ye pour représenter ba tout message to ye pour la qui sa ba tout ke biso to za bana poso to bibiso to bandola sa ke to bana biso to Angola to kotaka western to tika ka to pesa ka to tinda ba mbongo la ba kishasa donc so to biso bandola sa ba parler ba biloko bangola msu ba télémati. Vous comprenez ce que pour na likambo no sala roneni non eza peut-être eza 20 o ya ki chroniqueuse et puis nandenge fabrikas ya na opena ki chronique fuati biso nso to na kati parce que makambo nso to eka na ki chronique fuati yango parce que bato ba passa na bazana déontologie journalistique je pense pas que basala mambo boyo oui parce que déontologie exige bango te faut basala mambo déontologie tinda bango te ba représenter ba bien matériel na bango na internet donc c'est bon ba Monique baza mieux placé ya ko lo ba bien na bango ça n'engage que eux mais ngai chokaranga ko mona ke biso tout ça pe na bande to vivre rapé au simba rapé au simba rapé au simbi pe au vendre rapé na ndako bien au simba rapé au zapé na makambo mais tu gardes ça pour toi c'est pas important bato batala biso ba vivre mieux que biso peut-être pe on doit tout aussi les ventes na lati Gucci msu na lati on ya ba chinois bon ba finga biso ba chinois a tete ya solo ba pour la boza ba chinois yem so ko tra so ma plus que oyo lati siko yo ba ke non ngai boy ba oseka yo ozo bi mari du kill donc eza moi pasi mi dona ngai dona peut 20 o so ke silaka so ke silaka na ebité donc so ke silaka pe to ebité wana eza bango et puis comment na bato basala bongo de façon muto akola na bonne vie moi na mutambonga alobaka te on ngana lobo moni muto azwaka Naomi muto azwaka ufandi bozwaka neti ngabu na zwaka ufandi bozo zwa penza ko ozozwa neza tina tene bando ya bango baka osimbi ata $500 boy vidéo faut ba monango ngana utekini na utozonga so na tele bambongo na dépenser na kino zui billet nini visa billet ozaki loger dans hôtel kolia na yo na ba mamusu na saki wana zaki na mbongo na ka pe ko fanda pe we papa otiango pe boy les news botala ne na olia mbongo na ngabota ndi tout ça mais c'est pas important parce que na zwaka omoni muta zwaka déjà ana ena tina moko teke ndi na 10 000 bune yo lakisango pour zwaka déjà mais muta zwaka te tant peut exemple le quoi moi na mo na classe au mesana on ba des demi sur 10 vous avez 3 demi sur 10 soro zui belé c'est que 5 sur 10 si ko la lika rabo ba pesa ko devoir mo boye oyo sali sango ko na ndako ba eda yo na devoir wana pan OK ba corriger aussi 8 sur 10 depuis ko ba nous laksa ba nous laksa oral temps les lola zo 8 sur 10 botala les lola zo pour ni étape pour la première fois na ozwa d'ailleurs ozwa raté ozui et tiara trouble follow ba ba mona ka ketala ninge na zi muta ozwa na tante bando laksa bandolo ba oui to mono ngopeti bana mona lamba na ndako balamba soso te les jours balamba soso bimina mukwa moni to lambi donc eza moni erto vanda ka bato batala biso ba bazobati ero vandi boye mutatali atalika ndingo zali oza propre oza na bandingo ba afio na makambo mutu so abanga po approcher omoni mais mutu azwaka na ete to bla 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 yango zo mona pe ezo pesa pe moko ya ba misie ba sakana biso parce que toza po mutu so oza ko se respecter le rôle ba sœur na biso ba mami lela ba ya lolo milolo ba sœur na biso ba Ariette Kajinga tozu ba sœur nanga nana boduka o to bala na di badiata donc félicitations sœur
soko zui bango ba misien ba pesa bana moi kilo mais biso OK pena oluka misien boye banda 25 pena na kitiko le mon paye na pété le mon paye na été obenge pe boyambi te pour respect de gestes là des athées respect zaté mon boye kuto numéro na WhatsApp ngo fa luko na WhatsApp ata no profil ata no ndingo zali po atu no bemsu ndingo ya wana wa mystique neti confesseur na mo fa ka se musicien mon boye abenga mission atuni to sala basani après mission to sala talana babima babima bablo mo abongo yo sa bien te est-ce que yo PDG komela yo bateka yo pas musicien to OK ça l'émission mon musicien CP na oui na bi ke komela yo a CP no pe OK pe bo CD pe bo sali pe atata lobi te bondi mala ba khate ba tika lokuta pamba wala atata lobi oui eza pe ka passe mais on ngala yebi en soi na kata motema na ngai et arrivaka au ça l'émission mo bina musicien après musicien CP na yo après mo bingo et arrivaka seulement na linga raté non linga te pourquoi lelo malamu na linga bat babetel solo ke fia na la kandumba fia na pamba wana fia na ndumba fia na da fia ya pamba mais au moins en soi conscience na ye moko ayebi ke asimba même pas libele na ngai bamsuba comme wela gali banga rasanga même pas en soi ayebi ke ça bongo et non au vandi bo présenter mission so ba ya ba noko ba vandi musicien au la place moi msuba masana bi petite le cas écoute je na bimana la ta string moi rose boy ala na moi tache mo be kota mpende ça la mabe bon OK ba musicien de Tolanda qui na to Holanda concert na biso a tuko cracher sur Fifi Siwa toujours abi Fifi Siwa za la so ba bimi so ba ye ba pesa Fabrice Mabonza Jali show ba pesa Fabrice Mabonza donc musicien le roi que atinda qui est quoi kabiye yo to za non na Fabrigas né na mon temps qui Fabrigas za na Angola wa to fait temps za na ye oui ndeni fonctionnaire aza super parfait aza parfait aza so ndenge nini te mais omona mo mutu bo baza mo boye est-ce que Fabrigas ko teka pena boy journaliste tekio lixie mon vient na ngana za makambu so la nae na tam ki na vanda na to comprendre que mutu aza na bandenge mo boye oh wana sera na msusu wana ba poil ebele aza na ba argumenté azani loka ko lobate wana nyonso te omo te zo loba zo beta misubu wenen bakangindo bazo tunna peso hindo ko yebate lokuta la mnoko wana nyonso te lokuta mais pour le conseil yoko pesa poto suka vraiment na kaya ba chronifuati to ba biso to ba chronifuati pour na sangisi en général en fait to ba chronifuati conseil yoko pesa bango batika mambasa basala nde bulo po wana zo bebisela na biso ba misuba innocent ba bulo na biso na YouTube to ebi mutu na mutu ninga bandaka c'est l'éducation en fait to ebi mutu na mutu ninga bandaka ya yo ganga na madame ngana boy bato botela biso ba osika parce que faut commander ngozana so uzimo chance obeta tour na Dubai to Chine et c'est loté tout le monde va te lobelango aux 8 ans ce moment bijou na to la tarangoti bijou to la tarangoti est-ce que ndena la tete mo chenette na ngo so ya $50 hango faut ne banda ko like ça ke tala ndenge na kene ko somba bijou na vitrine tala le est-ce que bato ba tala biso ba na posa na ngote er to banda ka musala ki chroniqueuse ezaka ke tianga micro ndenge tiebo et poser question ba répondre yo to ya kana te po dans like ça ke moni na mimisa ka boye moni ngana madame ngana uti il faut arrêter bosa musala ce qui est important pour batala biso bata plus na besoin musala na biso bana on a besoin que to bando yo like ça bon ke talanga bu batanga poto ba vivra peut-être et belé ba ba vivra mieux que biso ezana ba madame na baninga ba poto wana nzoto kute boyangwa nzo ala tarangwa tuta yebiango te akota ka maison Gucci asombi msu saka 2400 asombi saka msu ya 3000 asombi ba madame et jusqu'au ganga bo moninga na za boza bo ça fait mal bozo raton royaka na micro tie musicien on tient invité na lobi marambone sili bato batala biso bana posa territoire like ça ba bien matériel OK ça fait mal au cœur na comportement na biso ba chronifuati il y a lelo en tout cas vraiment un message ezali parce que biso tout la bateau tout même message tout ati bateau tout déformer message tout bouka message donc en fait en Angola tout ça déjà na tout ça déjà arrivé il y a le King Fally Ipupa mais ba pesi biso non datité mais bientôt la Fally Ipupa ça déjà en Angola et j'espère que binonyo so bon mon abena donc Fally Ipupa li sous na Angola tout ça sous na ba bon a yebité na oka sous faire rigola na yoka ki sous wera mais na yebité mais o Fally vraiment eza sûr et certainement que Fally azoya bientôt Fally azoya quand en 2019 là sous janvier février si la té là sous mars si la té tozo Fally Ipupa là tout do résultat pardon Barcelone mitimo muki question suka là tomoni Ferregola ayembela ki docteur Nzadi le teta
don de Dieu babi azamo sunya ba journaliste à Congo Promo donc partenaire na biso privé to mona qui peut fali pour pa yembela qui attaque yo journaliste tout ça non peut analyse mukeka po to comme na soda na suka nani aleki nani pour la zone équation pourquoi tu veux faire ça motema nanga obesianga wabekisa ngai te la bimana landa chérie nanga nzambe ça fait passer mais seulement que bon fallait dans la rythme na ye faire na rythme na ye donc on a ko lo baté que faire les qui a fallu tout a fallu et ça les qui a faire azana na qui faire na yeso bo bandi ko bi ça c'est du faire ça c'est du fali mais oui bisa ko bo manga ye faut katagala mukusi kaka donc nous allons t'aimer bien à part na et donc ouais les gars mingi zate oh tiens une équation franchement et la moni vraiment que oza bon oza chroniquer du mot oza vraiment oza na mayele rokite ko tia batu na embouteillage que baloba que journal wala journaliste ça va sentimental la siko c'est que ba on peut si maman opposition mais on le dit que bon mi balé ba yembi nze moana très bien alors bravo vraiment Alexis c'est parce que aza moi mayele à défendre bien là to comme ne so pena ko chiter l'émission na biso lelo ma copine na osenga donc paysage amour réseau bon mama rambo donc moi dédicace na ba o ba Orlando na Congo Promo na ebi que et ça bon bien. Papa Rafinguindou, bonsoir. Bonsoir à toi et bonne fête de Saint-Valentin avec maman. Maman combien elle a? Maman. Avec maman. Bonne fête de Saint-Valentin. Ouais. Merci d'avoir surtout Batalinga Lelu na Congo Promo. Elle c'est ma copine, c'est plus que ma soeur donc 42 merci d'avoir surtout Batalinga Lelu na Congo Promo et je ne cesserai jamais de présenter mes excuses à ma consoeur Fifi Siwa pour tout ce qui s'est passé. Donc il y a bloqué na nga mengai et longolanga qui o nazate et a peut-être que pour Fifi ça danger seulement à se sentir ma bé, il ne fallait pas parce que nazaki na mutu et azaki vraiment vrai quoi. Donc azaki vrai nangai. C'est été représenté bah excuse nanga et pas Fifi et puis na batonio surtout bah CP la quitté parce que j'avais lu des commentaires bah tout ça le week-end non mais yo to mona ki on a Fifi na kin comment ko tia mutu micro finga Fifi bolimbi sangai donc musalo ezaka compliqué eza très pas si bon comprendre tout de fois on a encore luka base te ke na luka base pas ça la bo ça la bo ça non sinon merci na batonio surtout bah landinga papa noli tamboule ça je te sali Gigi Bokole ya jujongo data avantageuse vous êtes tellement belé hein vous êtes tellement belé Natacha la Boulantin depuis Paris je te fais des gros bisous fais Astro Flocker je te salue Boza et belé kaski tonné ton motopamba héritier pour manage congolaise Béatrice et Soise et maman Mouilou tu vundu un blanc dans un pot noir Babia solo la ramondele Serge Tata Kibokolo DJ Lutona de DJ Gloire DJ procureur Babi Kabelo la basi va dingisa Kabelo Kangi balobe Kangi sans oublier DJ Ken na cheval blanc Serge Tata Kibokolo ya Sele Manzombi ba gros bisous na bino le sénateur Paolo Tudilou c'est lave en famille toi ma petit dans Paolo Tudilou DJ Gloire Lutonadio DJ procureur DJ DJ baza vraiment ebelé ba DJ le soir Congo vinanga maula la banane okenda pivie ba motene ya wana la to komi ko chiter vraiment na émission na biso ko pesa mbote na bosani ko pesa mbote babina les millionnaires congolais Eric Mandala mokili koti matata sans oublier Christian Assoumani Fata qu'il faut sentir noko babi fille na biso Eric Mandala wala za raso moni Eric Mandala mona Christian Assoumani babi mbali mwa mulai ba tatouage de la million pesa biso c'est triste c'est triste alors merci Nabino bon continuer toujours à abonner kaka na émission na Congo Promo bon abonner belé la linga bino makasi sabino non zalate sabino to vivre donc botikala na Yesu biso pe toke na Yesu deuxième numéro ezali de Christine papa la Brandon ciao